Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, je profite de l'occasion pour vous souhaiter des bons débuts de week-end. Ok, aujourd'hui c'est déjà vendredi. Aujourd'hui c'est vendredi le 15 novembre 2024. La grande famille. Il nous reste combien de jours? Un mois et je crois 15 jours pour Tosilisa 2024 oyo année oyo nzambe. Tozokota 2025 en tout cas, batunyo surtout au bolinga mama B52 na osenga na bino badina chou ba pesha lover family bota shalom. En tout cas ma famille au Bellevue Kandi la patrona apesa biso. En tout cas on a toko ignorant ote. Bella apesa biso famille o eza famille bota ndenge katoloba biso moko ke tout le monde est famille Bota. En tout cas, je vous demande de vous abonner massivement, aimer, commenter, partager le lien. La famille, ça nous fera énormément du plaisir. Ok? En tout cas, to musana biso ezalaka wana pour ko servir bino. Ok? Si vous êtes abonné ici chez B52, la mignonne officielle, c'est parce que vous avez vraiment besoin d'être informé à temps réel. Ok? Voilà, la grande famille Bota, j'espère que tu kolanda film na biso deux sœurs rivales film était chafu hein film était twinkle na mitema film est recadré film est enseigné film est sali à ce que mutu na mutu azwa par na ye. OK? Bravo à toi Belinda Kandi la patrona. Bravo à tous nos artistes. Bravo à Davina Apua, à Alpoalisation, à Linda Cotte, en tout cas, Dioana, la grande famille, et Sali, qui toko moko, pas possible. Un grand merci à l'inspecteur Vini, et puis, Junior Bissaoulou, Tomonipe, tonton Tadi Pazakiwana, Tomonipe, donc, Binonyon Soko, Ada Ilunga, tonton Gesho Spoon, tonton P, donc bozana bo incarner rôle qui toko éternela Tegra, Mama Milo, Papa Ntsakala, Mama Nabiso Moski, Moseka, donc ba artiste nyo sont en tout cas bela accadrer bango na ndenge moko pas possible. La famille, qu'est-ce que nous devons retenir dans le film? Selon moi, je l'ai toujours dit que tant que tu as une analyse, je n'impose pas. Ok? Tu imposes à kabinote. Ndenge balobaka musapi moko esokola gelongite ngana ena moko nanga yo pe comprendre yo comprendre tikela biso na commentaire de façon que mutu mususu petanga ko ya tangi commentaire na yo et apporter les en plus. C'est comme ça dans la vie. Nous devons nous entraider. Eh, français! Nous devons nous soutenir, nous devons nous entraider. La grande famille filme Oyo, les deux sœurs rivales. En tout cas, comme je l'avais dit dans ma émission précédente, Nanga, j'avais dit que Ngata Muna qui n'a debi à filmer. Getty na Linda bazo et la Vini, je ne te dis peut-être que non, c'est que bazaba na famille moko, bazaba na maman moko, bakabona kala, bazo e banate, ok, makanisina biso eza belate. Makanisina biso eza belate, Bella nous surprend à tout moment. Elle nous surprend, elle est fantastique. Elle est formidable la famille, en tout cas Quoi totike lomba teke écriture c'est Bellevue Kandi la patrona toko ko loba to mati to kiti to kei to zongi to balu ki to balu sali so nini écriture photo tike lango Bellevue Kandi la patrona moi si oyo ezalaka ataneti boy tant vous disiez mais aussi là déjà n'a pas quoi d'ailleurs disiez mais si là mais c'est ni ateli biso innocent ou coupable ni ateli biso déjà innocent ou coupable. Naka tu vois to moni posant sa coquette, to moni posant c'est Bella parce que na film to moni était deux films successifs et les qui hein. Est-ce que vous avez vu la présence de Bellevue Kandi la patrona même film les qui
Elle était là en train de diriger le film, mais yemoko assisté n'a été. Et bon, bino bato bozaka, oh ngai, achaka biso na ba film te. Tala, nako, nzambe, tala, tigika. Yemoko deux films qui a joué. Mais elle était là. Chaque tournage, abanda kozala on a pona ko diriger. OK? Eh, ndeboye musala. Bravo à toi Belinda Kandi. Bravo Penza en tout cas place aux abats. Bravo na yo ebele. Je disais tant ou déjà dixième épisode bah aussi là. Film na biso deux sœurs rivales tant aussi là déjà maman déjà ni a teli biso innocent ou coupable na kati na tomoni présence ya actualisation na papa na biso turbo bienvenue hein tomoni présence ya tonton Patrick hein tomoni présence na affiche na bi na kati il y a de surprises agréables parce que Bellevue la déception n'est pas Bellevue Magloire Luzuba loba nangango ma be sengande la déception n'est pas notre Bella je confirme parce que là tout le monde une affiche tout le monde présence à Bella tout le monde présence à Coquette tout le monde présence à tonton Patrick tout le monde présence à actualisation Davina tout le monde présence il y a tonton Turbo mais na kati on désable ça juste couverture bah et fini kelo na kati ya innocent ou coupable hey mama mia mama le date au présentation d'acteur hein, le 15 novembre to présentation d'artiste Bella tout ça là yo ninyango est-ce que tu vas na no mabe penza mama hein moi c'est monter mama lamu tu vas na no mabe tu vas na no malamu la famille filme oyo en tout cas ngai ponanga et denga o na oloba na bino anga mama B52 film o et nga et enseigner nga ya ebele surtout nous les parents to ba ndenge ya kovanda na bana et enseigner nga penza ebele mutu pe tant que mutu faut pas ozala très catégorique loko ba Linda loko ba Davina est-ce que vous comprendre que Bella linga qui à transmettre message moko boye à travers ya film na biso auto chukota la deux sœurs rivales et bientôt tozozwa innocent ou coupable ça arrive bientôt sur le marché chez Belinda Bellevue Télévision la famille balobi poto eza poussière te poto ezali savon te esi la raté yo kenda kokanisa te ke soko kei na aéroplane Air France tango zo kita na aéroport yango ya France ezala nino Charles Roy Jonathan Dembo yaka nanu Jonathan yako yebisanga nanu aéroport na bina France kuna soki Belgique ezala nini Charles Roy kokanisa te soko kei okiti na aéroport à Charles Roy mais Charles de Roy be Charles de Gaulle na yebi kutata te pardon poto tozo kanisango mais fallait to yeba kata ba aéroport en pe nzambe to yebi ka aéroport Njili non yo oyo zo kende okenda ki kokanisa te kende ngoke wana poto ngekomi savon sidi lelo oyo tomoni ndeko na biso tozo souhaiter ba bon voyage Nene Botai hein tomoni ye akeipe ko sepelisa misu lokola bandeko nyonso tu batu msuba poto ndenini poto ngobolo bakaneni tika mutema mabe ona elokuta o elobisa biso bongo eza mutema mabe poto eza nini ngana yebi ndeko moka kei 2 jours kaka binanga mabe 50 en tout cas na ucho sukola na longoli botuto ya fachi na koti sisiko abi na koti sisiko ya Macron donc on sentir qu'il y a bien mabe 50 encore na malili on sentir qu'il y a différence qu'on dirait et le mot différent kaka. Bon voyage à toi, Nene Botai, voyage malamu, en tout cas, nzamba mona yo apambola yo, na nzela na yo okay. Yo pe oso se préparer, donc yeba ke banzele ko fungwa, banzela ifungwa mina kombo na Yesu. Donc la grande famille de B52, la mignonne officielle, tout s'est préparé, famille Bota, préparons-nous déjà.
hein quand ndenge zalaka se préparer parce que innocent ou coupable ezo banda bientôt. Tous à la focus car ndenge mama loba to maximiser ba view, to maximiser ba commentaire, to maximiser ba partage parce que objectif na biso nde yango wana posa na biso souci na biso nde yango wana ezalaka pona ko soutenir notre maman la belle vie la patronne. OK, voilà. Nzamba pambola bino ya kolobeza mingi penza te na minutes o na yaki ka to lobela mo mukie pona tina na film na biso o euti ko sila bato bele ba déclarer muninga msusa benga bi B50 bela surprendre biso bwende ni na kati film ngo mais je pense que deuxième saison koko zal no bela za muta ba surprise pena mutaba surprise pour le fallait pas tout le monde ndenge bakangi bagesho ndenge bazo souffrir spoon wana fallait mais toyebi ke biloko aboyebonga botikali pe na posa nde totikali na posa benga zaki surprise mama biso lo balanga bi bongo sili ngabi bongo kanisa ko sila te to c'est la innocent ou coupable ezo ya bientôt. Donc c'est un peu ça la grande famille, l'ambiance dans la famille Libota. Et ça règne toujours. Tout le monde est famille Libota. Tozawana pona ko soutenir œuvre. Yaka soutenir œuvre ya artiste na yo olingara mingi. Soutenir misala oyo azali ko sala. Parce que o bazo sala lelo oyo. Eza ko éduquer masse. Hein? Eza penda ko éduquer masse. Ka ye monenga lobara focus. En tout cas famille Libota to senga. Tozo request. On est en anglais. Request ezako senga tozoko senga nous demandons pour na bato ba yeba lingala bienti à ceux que tous à la concentrer na ba filmer elo musu te tous à concentrer pendant na ba filmer ata ba ko finga ata ba ko tonga ata ba ko sa soki ndeni biso tozala ne concentrer na ba filmer yango nde motuya yango nde makambu yango nde ezo sala que belle vue azala toujours oyo azali nzamba apesa ye motema moko ya monene apesa ye pardon intelligence pe sagesse ya koyeba ndenge nini ya ko apporter un plus na monde théâtral. Donc c'est pas quelque chose ya ko ignorer to ya ko vanda sui koloba te bozala béni na kombo na Yesu soki Yesu Kristo azongi te. En tout cas ngai na bino tokokutana na mikolo mizali koya kaka awa na kati ya B52 la mignonne officielle. Ce que zamba na ya liboso aimer, commenter, partager lien. Kobosa na pete ko appuyer cloche o ya notification. Enfin que to lo bato appuyer ngo po adine poso mama B50 akotisi eloko ozala ramuta liboso ozala notifier. OK? Oza notifier que elo moko koti oki obwaki mwa kude nde ba Jemima Mavungu basalaka ndenge ba Nicole Mouila basalaka ndenge ba Maureen Mayombolo basalaka ndenge ba mama Clémentine Sidiki basalaka. Donc elles sont là ba fina déjà cloche à notification tant qu'elles ont kota kuna ba se base une notification que non B52 à koti si eloko moko photo ki ne kotala to yeba eza nini oyo amemeli biso ya kolia. Voilà. Nzamba pambola biso, innocent ou coupable arrive bientôt. To préparer ba ceinture, to tongola déjà pour to bimisa de ses rivales, hein, de ses rivales et ses koti et tonginzo to ce qu'on faut que ko piriger pour ko luka ko désinfecter ma boumou, pour to recevoir ce ko innocent ou coupable na bokebi nyonso tout. Nzamba pambola bino. Ce qui est soazongi tenga na bino tokokutana na mikolo mizali koya. Bisous. Bye. Oh la mignonne. La mignonne au Bongolia zéro. Le bezalaki na 10 yo Bongolia mona 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te